Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Artiste ou artiste nini oyo ashokayo? Ronel Kos, Ronel Kos. Nani? Ronel Kos. Si on a la Ronel au solo là, non, voilà, famille arrêtée. Non, c'est clair. Na hypocrite. Non, Ronel a beaucoup là. Tu as un collègue nayo. Ronel a tindé là ba soda na kombo nanga. Et l'on a kombo moura tindé na kombo nanga. To solane ni. Nous réputation mutu benga bo baby ça c'est. To linga ki to baby sate. Ye moko yebi pona ni réputation nge banga na yebi nanga te. Ronel a nani? Ronel a nani? Ronel a nani? Auti wai. Président nani? Abima la coupe. Boyoki, Jérémie Lobi, yé belve mon akake, si la bisala sala mamba malunga, tikara yende mutasala mamba malunga. Mais bundi sata marina yozo bundi sakanga. Jérémie Cardozo, Aminata son père, Mabidi et Yenga. Bon, on dit ce qu'on va répondre. Et ça va gérer à Nani? Eh ben, j'ai yé moko belle vie. Ah! Et quand ça va gérer, yé moko belle vie. On a gnostique, on a levé bon. Ça la clé, yaya. Tant le bomba, moi, nani. Théâtre. Car nani, Jérémie, mon ami, a osé sa réponse. Pourquoi son y en a pas comme tu es mouton loba qui a. So mutu. Moi c'est mobile. Moi mobile, bon nani. Bon nani na benanga les sangana. Les nani, zo bomba, zo banga. Yaya, Arline ou la fille des rois. Tu es l'obésa nani. Pour tu es tu basi zo bima bige yenga. Zo bomba. Nous kola la nzoto buzo mi nini kana. Ah yenga. Eh yenga te yo fo yo loba. Mi kolo te mais je suis vraiment triste, je suis Bon yenga bena ba ese. Yaya, elo e choqué nga sikoyo, e koza mutu nyonso. Nga na zabu na clair, e koza mutu nyonso. Mais yenga te. Mais koza ya na ngana te. Pourquoi on pesa nini? Belvia zapeka mutu lo kwa bino belvia on bomeseke kulusu na ebate. C'est quoi le problème avec nous les artistes? Ya lo nga fungoli chaîne nga évoluer. Na ngo benga mino boya jouer. Bobo manga pamba na zanzambe na bino comment? Je ne sais pas moi. Bolanda Belleville quoi bala bitinda ban ando tinda bino salabo non. Bolanda Belleville quoi bala bitinda ban ando tinda bino salabo non. Botika moi parce que surtout bi poison, ils avaient poison solo parce que moi je connais Ibutu na théâtre. Bonjour. Na tourna pe na Ibutu, na mona pe Ibutu à bonne santé, na mon pe Ibutu tanga ça de rechita poison. Et mona na so moni bo ça c'est que to yebi pe to mona pe d'abatu ba tira poison, to yebi nde bazala. Et le quoi ça kati za te yebi ke Ibutu. Bo entre vous les artistes vous comprenez bo yebi moto à sala kiango. Eza onka ba comédien. Eza onka ba comédien. Eza banani sous. Parce qu'entre nous, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. On soit peut-être aux relations amoureuses, c'est grâce à ça que nous avons fait un théâtre. Grâce à Yopé, Arline Okuta Nangope. Ni na on a théâtre. Na théâtre, na garçon pas théâtre. Les qui bazaba mi bal biso zaba basi. Donc c'est un coup de fou de bêtise non, bêtise non. On vient on a na duchesse. Na duchesse. OK. Et puis Ada Viangula, Jorvia Viangula. Jorvia Viangulanga. Ada Viangulanga. Oui, Ada na Jorvia qui moi ça me dit que on se donne on a taille à mouki. Te sur le mot que y a na ngati. D'accord, bref, obima oui ou non. Te na bima dana comédien. Na bima dana comédien. Makasi. Pour être sincère. Pour Aza pensa na Kinsey là. Ta caméra na biso. Bravo. Arline lesbienne. Pardon. Matilelo parce que place na muto encore remplacer aux athées. Ah oui. Muto encore remplacer où leurs athées. Aux athées na monité. Na monité. Mais c'est juste que tu peux ça na ba respect mo boye ba to mokili bayaka. Ebele bayaka te pour ba boire quelque chose ba fleur, ebele bayaka pour ba séparer biso. Pour ton côté, la troisième, la quatrième dans la relation. Parce que nous avons commettre un niveau de vendre dans la grâce. Nous avons pas besoin de un mois dans la papa n'a pas affection papa, maman, mais on a des opportunités, on a des papa. J'étais toujours avec ma maman. Nandé on s'attend à qu'elle na mon papa n'a et tout mais j'ai pas eu ce temps là, tu vois.
C'était juste ça. Après que vous ça va? Oui, après aux ongles. Non, papier, posez un papier. Il y a 2 heures, maman a couffé. Atikanga moko. Dieu merci, j'ai des tantes au Balinganga. Bazaki on a pour nanga ba consoler nga et tout. Et ça qui ont des nouvelles on a maman a couffé. Aucune affection à papa, tes mamans qui n'a. Les questions à nyoso et à la nyoso pour la vie na. Azai bonheur nanga azai nyoso surtout na ko bandira mukili nzamba singala bandira mukino c'est akazo nsela maman na. Courage. Azone nyoso tikila kai. Que na boti moi nanga na ko 19 ans. Moi na boti na 19 ans. Na ko diverger maman na. Na makamu nyoso ayebi. Ah monyo mwana yaka mwana ofeli yaka. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka lobi na yo tuno sa nini. O eza chance à transfert. Ndina piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Ko. Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Kevin et Panda Lekecho, autrement de l'Emanake de Kinshasa, Mupanzi Sango ya Solo. Merci na abonné tout bonne émission Nabiso, Oebotala Abiso, Osepla Nabiso, to éviter Toko Bengango, moi, Kati Mouké, moi, ba vérité Mouké, Toko Sola plus, na actrice Nabiso, Arline, Oyo Trouye, ba plus, Vinaye, moi, Mouké, Toko tapé moi, Mouké, actualité, pour se baisser, tout Balinga Abiso, benga trop les questions pour ça oyambela biso so ba artiste ba tout ba les kaso na plateau na yo bosola so ba kati na bango masona bango ezala penza bien mais ko zoyer penza ko soane penza eza facilité parce que koki m'appelle ekimingi makambango mais enfin les lonzamba toucher motema na ye to so la penza na ye to ba eza nini merci na sponsor na biso FBT Misalande oya papa Paul Fekipo na maman Nathalie Fekipo aussi que ba tout bolinga les ketchup déjà le mois prochain équipe mobimba ya Congo Liziba TV tokozala na obena cameraman na biso aussi ke na Fivet Mayamba nanga tokozala obena mpanzi ya Jobour Afrique d'ici wana tokozala obe 10 jours wana pona kosala tout bolinga biso ozana shop ozana eloko noza poza to fulango to lobelango parce que tozoya Afrique d'ici na Fivet Mayamba Mama Gucci dio du siècle tokozala na Jobour et puis Jobour kozonga Dubaï après nga na kozala Mpanzi États-Unis na Kokeoso be Paris merci na bitu bolinga le ketchu Yvette Lisiki Niki Minaj à Paris na pêché mbote bisiko zali parce que ozalaka toujours nanga ya Gisèle et Tati Mama Versa c'est monté ma prince Jiclowina Nazanaye j'espère que c'est ma première fois to sola naye alika na kati plateau na biso o to sola plus toye baye Arline azane na réputation ma bête azane penza na sango ma bête asola na biso na pese la biso muke parce que mambezo bi mapé belé sur kombo na ye ba ko lobake modutu ko utiliser ye modutu ko sakana kana ye to e banano boni Arline. Non, sinon ça va, les ketchup panda, rêve. Ça va? Oui, ça va bien. Et ça, c'est un plaisir de rejoindre plateau na biso ya Congo Liziba TV parce que j'espère que mois prochain Zoya toro fontro na plateau na biso parce que ba ko ça la plateau asika na boka cité ya joueur na biso monene ya mboka Oscar Marie tous les millionnaires en kilote abna lingi il faut créer plateau moko parce que émission na yoza penza makambo il faut ça la bien boni bien sinon ça va kozo na plateau na biso ça ndenge donc ça n'a bien protégé ça ndako et tout c'est vraiment bien plaisir malgré tout tant ils allaient mon qui mais ça va et bangisa yo
Non, Kobang, ça c'est trop dire. Mais moi, Mouké. Tu as une réputation à ma bête, on a peine à ma bête. On veut évoluer, on peut quitter, ça, on peut bien. Tu es banane, personne un message dans na bateau Rolando siko na kati émission na biso kati na Congo Liziba TV ko lo banini siko na message au pesa bata fatondo solo là. Juste merci d'abord na Congo Liziba TV na pesi bino merci parce que boyambinga na plateau na bino je suis là, je vous aime tellement, vous commentez. Bah oh non, bah s'abonner, t'es pas s'abonner parce que j'ai besoin de vos commentaires, c'est important. C'est juste ça, je vous aime beaucoup. Voilà. On vous aime beaucoup, hein, pour en français, non? On vous aime beaucoup. Oui, Binzambe. Oui, Binzambe. Parce que vous voyez des bisous de barotel, la bisou font la émission, la bisou na prière. Oui, c'est puis ça va tout barotel, la bisou, maman Nathalie Fikipo, alingara bisou be batama boké trop. Maman nyo sur le monde, c'est ce qui a ligne c'est puis ça bisou na prière. Ok, il n'y a pas de problème. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout qui moment ouvert ta sainte main, l'Éternel Dieu mon roi. Yo le bina ba circonstance ni surtout komisa kombo na nzambe. Na moment où to sangani nga na frère na ngai yawe na nga lisolo na biso to tiki ouvert ta sainte main. O ni surtout to koloba yo diriger biso l'Éternel Dieu mon roi. Yawe nanga ba ope bazota la biso tia bango bazala dispo pour battre la biso l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Natiki moment ouvert ta sainte main dans le nom précieux de notre Seigneur. J'ai ainsi prié. Oui et amen. 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 Tu es banan tout sur la nan. C'est ma micro bien. Simbi eleki pardon. Tout le monde m'a diminué les années. Non, on a Belaki. Mais c'est bon maintenant. Ça va. On a récupéré déjà moins d'ambois. Ah. Et non, on a faudrait ngauza moi les et ça là bien tout soit moi mkin katina yonan tuntu banano bo mwana ya line vrai no ya line zanani muki ya line tout sola nan. Je m'appelle Arlène Woko. C'est Arlène? Arlène. Moi je dis Arlène. Vrai nom nangayangwana. OK, Arlène. Oui. Arlène Woko. La fille unique de sa maman. Moi, on a liboso papa nae. Orpheline de mère et de père. Maman. Yaya Pia Libota. C'est un peu ça. C'est un peu ça, Arlène. Arlène, tout sur la nan. Vrai nom, Arlène. Oui. Arlène, yebisa bisonan. Bon, moi, Arlène, ça qui ndengeni. Est-ce qu'Arlène a moi na oyo baboti na mariage j'ai pas ya papa na maman? Non. Calme, c'est-à-dire na mariage c'était un peu mais ça passe, c'est bon. On peut évoluer. Oui, bah non, mon moi c'était comme la vie. Mais du coup ça calme, hein? Ça nous bien. Non, naza l'aise. Vie ezala jamais rose pour nanga. Tout qui nous a mouqué. Ali na botami wapi, avandi wapi, vie. Ezala jamais rose pour nanga, tu vois. C'était jamais facile à faire, c'est juste ça. Facile comment tu ben non Arlène, hein, c'est Arlène. 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 Mouqué na yo, Coco la na yo. C'était comment? Puis qui na quartier ni sikani parce que Coco la na biso dans la réalité na biso. Obaki que yo oza botama mariage té. C'était quoi? La bota ma mariage té maman nanga zala mukie andotanga papa nanga pa andotanga balinga na maman nanga mama komina zemi baza bana masina ba maman nanga avana masina akomina zemi mobali mo avana ndako ezate tu nde babetelanga kaka na botami epa kokolanga. Maman zongi classe, ermo na meli libela koko, ermo ya maman. Ah oui. Abotanga moko, to évoluer un peu de temps na masina wana parce que abotenga na banda les pas tante na bango. Ayo longa na banda la yo zongi pa maman ne pour faire maman na sa ele wale. Na yo zonga na masina wana un temps. C'est un peu ça. Les questions. Non, exact, parce que tu vois, Toza Anayo, Bamsu Bayebi yo,
bah bioka boye et les gens sont retraités dans la façon tout bah on a ba ndenge non sommet mais bah makati ya batote parce que toi ba makati so yeba parce que ba ko kufa makambo zo ko mezo bota ma fait un gâteau bah vraiment bakati c'était pas facile. Yo na masine on a maman pas ko na bino oui évolution ça c'était comment vit la vie. Ah vie déjà qui un peu parce que maman n'a pas un moment à côté quand muké a comme au Québec voyage en Angola. Comme ko ça va voyage en Angola. Après un moment ayo zwangai kana muké na nazaki séparé na papa na papa fatika va nda kumote. Ayo zwanga ki na Angola. Moi muké akene na Angola et c'est là-bas là où j'ai évolué. Na kolikuna na tangi kuna et moko tangi po kati oke susu balunda na ye po ozaka mwana moko azana ye po kati classe bokina balunda place yazoteka place yofozala c'était ça nazaki nyonso pona ye en fait nazaki nyonso pona ye pe azaki nyonso pona nga o papa biso atikala na kin na bana bote na kin nga na ebe ba monte OK na eba baleki na nga te na ebika nazala nga moko pa mama na nga. Et arrivé que dès que tu évolues na ba maman ba ko finga ya maman ko finga ka papa nunga maman enfin naza pour ça pena mona papa nanga bon nous on a agi quelque sorte na ebi c'était en 2007 naza ki na 14 na ucho 14 ans donc c'est 14 ans na ebi si maman na lingi na mona papa nanga ai singa nga pena lembi ko boko la auto kende o mona papa na nde maman memenga na kin to ko zonga première fois na ya kin banana longwa mo amuke. Na yakin temps na yakin et les 3 jours après 3e jour na bise ngali na mona papa nanga na insister abitoki papa bino toki na bayolo na yolo toki kuna toki otala papa na komi na venu wana bato wa mona mama ba otala ah oh moi c'est mutu boy moi c'est mutu bantu ba olela menga na comprendre ngelo côté na maman donc to komi kokoma na komi kuna na kuti papa na mesa kufa na akufi te mais akufa banda 2004 na quoi apprendre en 2007 et à tika bana mi balé et bana pe na monnaie bongo te na erwana je rentre avec ma maman les sous na zongi na maman kaka pardon et ça qui est comment après quelques années après 14 ans oye kutana papa na yo ba yebiso ki oye boye na maman bino pe boye bité lo za na bangola go na papa no mo na so ngamo na papa na ye après baby soke boye be papa kufa relation ya famille yo ezaki ndeni mukolo ambia sango likamo ezaki jour on ezaki ndeni j'étais abattu et tout rêve mon agneau c'est zana papa na maman na tabaza ba bala na ti en fait mais bazan dans baza ozo évoluer pas papa na ozo affection papa na maman mais na j'ai opportunité wana ti ozo ya papa. J'étais toujours avec ma maman. Nandé on s'attendre à qu'elle noya na mon papa nanga et tout aux anae. Mais j'ai pas eu ce temps là, tu vois. C'était juste ça. Après qu'aux ongana, ça va? Oui, après aux ongana. Non, papier, posant un papier tu. C'est voilà, déjà trop sur la toujours émission Nabiso Kati, Arline bébé actrice Nabiso. Pour aider ce pays net ça na mon panzi pour aider biso na miniature. OK, Jonathan Dario toujours. Tout ça toujours boulot, ça va? Oui, ça va. En tout cas, comment il va papa na hote? Te na tika les somone te dans yaki. Après ozonga nous a été abattu. Olela mukolango. Na lela ki maman nanga bosene ki ando finga azaki wana kapo consoler nga. Ouais, c'était ça. Et maman papa nanga zala ki mtu apesa biso nini wana nouvelle wana et après kozonga nanga ndako nabite na ki otala grand-mère nanga na ki otala eboye les jours na ki pena ki otala kufi. Tout ta papa. Maman papa nanga. C'est jour ta papa bino sango na ye. Jour bozongi na ngai sango. Alatiki na moni na bia na komisa nzela okendo tala na ngai na kenda kotala ngai après na kebo kuti bate belé na avenir o to banda luka numéro ya maman bino de katika numéro te yango na mo eto zo ezala ite mais to ngeto informer que grand-mère na akufi
c'est pas facile les questions. Voilà, c'est pas facile. Après, la vie, c'était comment si on évolué? Oui, bien, parce que ma maman, elle était là. Elle était une femme forte. Forte, vraiment. Si les gens bassi, oh, bah, et puis, ça va, bon sourire, c'était ma maman aussi. Ateka ba fumboa, asala ba cop, ebele, kapunga na za bien. Et na bongisi maman na nga na 2009. Ezaki babwakele mama mbaso aute Brésil aye nga na kin babwakele mama mbaso tama babwakele mbaso nga lobi je vais voir ma maman abikoya loanda tenga na ya kin parce que otanga kuna na ye na kin otikala pa nani et pas grand-mère na biso maman ayo ya maman biso tanga yo ya babandi osala maman ba traitement et ben nango simba mwandambo mais andoko kakate ameki po luka moi faire ne moko sala boutique d'habillement akome ko évoluer muki awa mais comme ko lia nzoto à un moment ayo zo cirrhose de foie na kende classe maman la maman emo nga kende classe na yo kuta ba kende na maman emo nga maman ote asala crise ba kende maman emo maman bino boya ko hôpital so yo yete nde na kendaki tant na komi kuna na kuti na chaise roulant ba ko koti na soins intensifs babio mwana okanda zela ka yo po ya ava kota soins intensifs nga maman kota to bima to koti je dormais dehors dans la libanda na maman asala 3 jours après 3e jour to zongi ndako babia ya contrôle. Maman c'est que parce que maman a 35 ans d'âge. Na classe. Na yo ki classe babi a kende contrôle, babi makila eza bien te bakangi li sous l'hôpital. Na lali na maman jour wana. C'était un vendredi to lali na e. Abi na ngala zonga ndako na ki opema. Ngabi OK maman. Maintenant tu connais no télé ki na ngoya. Yo ke na ko pema na poso o mitungi sa ba minité abete masolo mona nda comprendre on kate na linga ko mingi babilo mo bongo na bimi na zongi ndako et na 2 heures maman nga akufi atika nga moko Dieu merci j'ai des tantes au balinganga bazaki ona pona nga ba consoler nga et tout. Et ça qui ont des nouvelles on a maman na kufi une affection à papa te maman za qui na les questions za nyonso ala nyonso pona vina azai bonheur na nga za nyonso surtout na ko bandela mukili nzamba singala bandela mukino c'est akazo nsela maman na courage azo ne nyonso tikela kai akaki magnifique je te jure vale qui ne famille mo mbabota nga ba yebi ki maman biso azaki spécial. On a gâté, on a battu même na entourage, tu vois. Je n'aime pas parler trop de ma maman. Tout ça, la maman, s'il te plaît. Voilà, merci. On a courage. Les facilités qu'on peut à ta maman. Maman aïe, l'histoire n'est pas liberté. L'histoire n'est abota maman na bota ye moko à occasion ya rozala na papa na été ayo sota la papa kufi et après lilo maman patikaye akutikaye maman kufi na âge à 35 ans héros peut-être ngaza maman na ye est-ce qu'elle peut n'attendre tikele l'équité au côté maman na ye ça vraiment pas si courage après lio maman na yo vie continuer. Déjà aussi déjà classe tout ça côté tout vie comme sonner dire que ça maman loba na noir les malgré ça passe mais les comme tout grato yeba excusez va fan no baza ba hôtel so lingi ba histoire non parce que quand tu vois donc kufa kama mbeko ya bena mokili bakati to koyeba te mutamonyo kaka boye mayebi histoire non te ozo felina comme on dit après kozanga maman il ka kindeni.
Pour maman, je sais que Nando Linga théâtre. Aïba déjà président Caleb avant la bande à théâtre. Nando Linga théâtre et tout, Aïba président Caleb. Maman Aliwa. Na cirrhose, il a plus cirrhose de foie. OK, ça moto wana et comme ko sale na mutema ya mbasu. Azaida na cirrhose de foie. Cirrhose de foie ils occupé ka kota mutema yango isala ka ebongo na perdaka. C'était ça. Donc na tikali on a ça classe déjà aux autres. Na si ça té parce que ton maman a biso bani maladie ngana préparé. Il a qui 6e des humanités là. OK. Ta maman nga kofara. C'est un peu ça, un peu moi passe, moi mingi vraiment, moi mingi. Nandon di maté, tchakei. Bato baïben à l'époque, j'attends on a baïba qui nazala moi na mutu penza. Tanga qu'est-ce qu'on a comme kozanga yaki moi makasi. Ba mama leki nanga bando soutenir nga moi fight tu côté les bamsusu. Ko beno tali boza yo moko. Ta personne. Maman n'a tiki nga kukufa na tiki na 17 ans préparer anniversaire na 18 ans. Na tikali c'était pas facile na uka c'était mal ki na bito ki Luanda. To yo ki Luanda na bela makasi na kota koma. On a combien de problèmes avec l'estomac et tout après kokenda maman. Après, Nayoye Kola avec Pasteur Flavien est très forte. À l'Axenga, Pasteur Nanga l'Axenga, ata maman Nazate, papa Nazate, Okosa Nzambe, maman no papa non. On a se compte, plus Nzambe kaka. Malgré tout ça, n'est plus capable. Kolia, comme là, je te jure, Nayo Bota moi, Nanga Liboso. Ils ont une circonstance. Ah là là. Au boutique, il peut avoir qui était au boutique. Zakinde ni bango yo botaka pe. Yo mama kufe ko kana makolote. Ko vanda te o beba ki. La réalité à vie. Difficulté, c'est quoi? Ba difficulté ka nonté. Koko la tikibo jeunesse et tout. Ota la peka boy. Ça fait mon peu moi parfum, ça témoin nini surtout ba bloc wana. Et ça là que mon tout a perdre moi son snipe. Maintenant, c'est un grand garçon. Raison de vivre dans les amis. C'était comment? C'était pas facile. Vous avez un petit ami quelque part déjà? Oui. Azaki moi muketa azaki plus à jouer que nga. Azani mukolo. Mobala moto. Azaki mobala moto. Azaki mobala moto et moi j'étais consciente que azaki mobala moto. Et na mo balokuta ka miki mbali bazaka ngo moi nazaki ni moi muki nazaki na moi muki à l'époque parce que na boti moi na ngana ko 19 ans. Moi na boti na 19 ans. Na ko diverger maman na. Na makamunyo so ayebi. Ah monyo moi na yaka moi na felini yaka. Ouais, et qui nango après. Na kokaki humiliation na te pour na bande déjà théâtre. Na bande déjà théâtre. Na kokaki ngo souste. Nazemina au théâtre mbala moko na nyoso. Quand vous disiez monsieur na famille, difficulté zale mais moi ne disiez mais ça qui ndeni retomber wana zem. Eza ki chaud. Chaud. Ba ko même fa mbal na yo, ba ko même fa place autre chose azemi. Na boyaki. Pona yebaki. Que ba tianga wa pesa marié. On sola qui na bande kona basi ba tante na yo ki ala marié. To bomba likambango. Te na ko soana bango. Na ko soana bango, na moni ke ba comprendre ngakate. Na kimaki. Kiminda. Kimenda kuna kimaki kin. Na kin na 20e moment na boma et après na longo na zongi na Luanda, na zemina. Na mwana nga. Après na yo ya na boti, ta na yo bota. Na Luanda. Na yo te na yo na zemi ana boti awa. Famille nanga bati mo maboko mo let ba camarade nanga ba arla bazaki on a ba soutenir et tout ça là lelo bébé kebiela oh papa ngo esuka ndio lukaka yesu sote te
Nathan na lukaki ete Nathan tozongi na mwana évolue moi mukina mwana pa ko moto na papa bango andeti sola mama ko kita supa no hein réalité à vie ayona ya mama ezaki nga botami papa na nga eba na yeke mwasi ne bazala la bon boye bakuta na mama bakitue ki mais aza possibilité nde ya ko bokola azemite na mwasi mais anga ezaki te ki aza possibilité tete azaki nde homme engagé mwasi na ye pe na yebaki ye pardon on a commis nini so na commis nini wana nga ndoza na kasavubu na matonge na salongo esuka nde ni réalité ngo réalité ngo esuka na ngobonga po mwana yo ya papa yo reconnaître mwana na ye moi 50 francs à comment couper ça parce que moi je ne suis pas hypocrite na ngombe mais ça va trop fait moi ce n'est pas yeba lisolango moi ce na ye kambango bobomba kaka te na epina te so moi ce na yeba moi nga kota bino ba vie ba moi passé moi ce na yebité mais ce qui est important pour moi papa moi nanga ayebi mwana ye ayebi papa na ye famille msupe yebi mwana famille msupe yebi mwana famille nanga pe yebi papa mwana nga maman mobali no pe yebi mwana ana maman mobali nanga pe yebi mwana koko na ye c'est qui problème yana c'est qui problème ça merci Aline tokosola merci vraiment na moi histoire isa biso ba souvenir ni ya malamu pa maman papa mama ezalaki peut-être ba maman mazo so kitoko aya bozozala wow izilele ke atami bali moko vani boye dana lingana ke boye malo mwa kitoko vani maman obetelo ba masolo c'était quoi maman bisangaka il faut na sage visa facilité ando ebisanga na yekola olia na motoki nanga je ne savais pas pourquoi beaucoup de choses like tango bota ki o kanisa ki chaque douleur nando yoka nando ga komba mama nanga comment ça qui sonne comment mama comme ne fifi woko komba na cha komba woko ya pesa komba woko tenga mona micha woko pona perdre ah oui je l'aime jusqu'à présent je l'aime beaucoup au pensa à nini malgré kenda na elonyo ko sala na pensa mambebeli na ko sala wenji mona kombo na ah oui wenji moka na kombo na ye na eda batu na kombo na ye j'aime ça et bana papa na osuki pa na bango oui malgré tout écouter na kimukolo baebi ils sont toujours là pour moi après les là pour na bango c'est ça Swahili mtete la muluba mtete la woko c'est voir mtete na kota mama boya papa na za mungala motete la mais okoli trop na batete la pongolo jesse on dit quoi ono tete la ke mafumbe yele olé c'est bien histoire nous vraiment nabi que c'est possible batunayo courage c'est pas facile comme on a moi si we wako asali vinaye moko abeti histoire à vinaye mozoka zoza diplômé hein et un peu trop tard tu ça cause la nayo notangisa mwana ta na makokia mikio notangisa mwana na âge na classe ne comme na 5e primaire oh félicitations merci. Vous ensemble na kumona mwana nga osenga na nzambe nini pona mwana akomise place nga komate na vie OK na banzela yo tambola te wana à permettre maman nazala ti je ne sais pas quoi comme maman peut tambola malamu pour mwana nazala pe na garantie ozoyeba j'essaie de le faire OK les aventures d'Ani Senda les a pensé bien les solo bête je pense que ba commentaire avec koya na émission na yo on te zaki prévité zaki obligé à resala ngo parce que nano no na non merci parce que pesinga pour ça là sur ozongela 4 parce que dans zaki moi temps na sina remercier parce que beaucoup courage roya to tourner to yé parce que et puis ça parce que courage lobby na so moto mosusu na tourner na 4 parce que na plemba qui pensa
parce que bikaka mais c'est pas grave. Lelo wako Arline au sala théâtre au samamnaye vous allez on a président vous avez on n'a pas président Caleb Nazalara et pas président Caleb si lelo OK faut lui non kitoko le p au sala musano ya théâtre kitoko na vague moko boye et qui nango bien mambe qui bien oui et qui est bien et qui est bien malgré tout mais qui est bien. Bami na on est aux arrêts passer un bon moment ba temps bien na kati ya monde théâtre c'est gros abana ami mo parce que je dis bien ngaro bala kena na trop mingi na dani singa nga la nga na buté la mo dani azana na gena sabu la ke pa sabu mais dani azali yo siko na théâtre boza ya bongo penane ti na dani bongo te ngaza e bongo na grâce welo et maintenant on n'est plus comme ça quoi. Non, parce qu'on a eu des distances. En fait, hier, na moni na musala di na mo mukapema. Enga nazo évolué et puis moi distance et kota moi muki na monde na biso ya ba comédienne balinga mona baninga pe baza soudete. Ce boza soudé ba komo ko italoba ka sala ki. Loko bota mape moko to bota ma jour moko âge moko et kolo moko. Ouais, ma mère amie. Séparation na ndenge hein. Grâce à qui moto ebozaki grâce à moi c'est fifi on appelle ça mbote fifi renze grâce à olo amina yo parce qu'il y en a besoin de trop tu dis quoi c'est ton ami ma bénina azara amina ngati lelo parce que place na muto encore remplacer ozate ah oui muto encore remplacer ou ozate ozate na monité na monité mais les juste cas que to pesa na mo ba respect mo boye ba to mukili bayaka et belé bayaka te pour boire que les fleurs et belé bayaka pour ba séparer biso pour tout côté ba troisième ba quatrième na relation parce que ngapena na commettre na niveau to vanda na grâce welo na kilongo appelé pas biso na ayo zwanga penarle un mois na kwa welo na kende la tournage kona ba tunsu ba séparer na ba honte ba séparer te ba meka o panza on pene panza na piken mais biso mo to ko piken te mibali va panza bino to mibali te mibali on gère to gère ngo mibali te ezalé ka juste ba malentendu yazo supporter ngo lo bananga te ngape ba otindela nga ba audio ya lobaki à propos na nga yoki sko sanga pasi pesa le pasi alina tuninga te comment ngape grâce à tuninga te poani to komi we poani comme ti bato ba ko makokanisa ke tolo bana raté anniversaire ikabone parce que anniversaire on a biso ka prévu que tout ça là on a village panda to yoga na biso ba to fêter on est comme on a village panda ce que ba kama du coup mon amta sale lo on est sikanae c'était un peu étonnant pour na bato mon eke bato na ba bebani c'est juste ça mais c'est ma sœur oui c'est ma sœur rôle banini pona c'est ka ça mythe oui je t'aime beaucoup oyebi place nao tu es là famille nanga ba ebio Yayo Baebinga. Je t'aime beaucoup, Hello. Donc, na bébé na pèse ba gros bisous. Moi ça va te Fifi Firenze l'artiste. Wa mobile na biso. Mobile na biso. Wako. Oui. Lelo ça qui tourne à théâtre. Nous n'avons pas trop pizza. Et ni tsemba bi surtout yo babi abusé trop, je sais pas. Ba artiste mi balé pelé bon viango oza peut-être aux relations amoureuses c'est grâce à ça pena fi bonakati ya monde théâtre gra yo pe Arline okuta nango pe ni na théâtre na garçon pas théâtre les que bazaba mi bal biso zaba basi donc c'est un coup de foot de bêtise non ils ont un peu problème temps baba mi na ngate ke bazape ba une explication na te na retourni kaka c'est grâce Arline pozo moi relation mon grâce na zoate What est vite fait à revient ou la cac? Et revient on la zoité. Personne là. Like. Balinganga pour na moto. Na tu na ngabe obaki bana qui va coup de feu sur que bêti est-ce que Arline bétate ngai bétate beta merata na ngopeta mususu mais bosala na bino bosala ka monde des agents zala et puis ex nous va marier à théâtre ex ça va marier à théâtre
Papi va marié. Nazana ex a marié te. Na théâtre. Azara marié te. Nazana ex a marié te. Azara marié te na te. Te nazana na ex te o na théâtre o ngana ipunga so na zui. Bombo claque. Bombo claque. Tu vois na comédien monte peut-être uta pe poto. Bo vivana pe. Toki wapi o alors nzambe. Comédien uti poto aye to vivre ne. Kapa uti poto. Te bozo vivre ne na obando tanga po. Otanga nos à l'aise. So na saki on na saki. Te wanga na kapo déjà bimi na comédien te wanga no kaka. Tam so na ye na sala ki na ebate na longola ki na ide ba comédien po bata poto ebele so baki ba silara. So na ebate za nani. Il faut expliquer nga ponga na zone sina. C'est moi bo vient on na duchesse. Na duchesse. Ah OK. To vient on a te. Ah. C'est comme ma sola na ba fo kopo. Non, c'est pas non, maman, bon, tu vas faut comprendre tout ce qui est absolu exact. Sans me vie à moi et tout. On va tirer langue ça les marins non. Non, ils nous insisté là que nangai. Tout ça na bisu le côté, vie nangai petit na yeto ta groupe moko. Moi na bango penza. Malgré tout maman na bango miko na sepe na ngote mais ba ye nanga. C'est juste ça. Et puis Ada Viangula, je reviens à Viangula. Je reviens à Viangula. Ada Viangula. Oui, Ada na je reviens qui moi ça me dit que ça on a ta mouki. Te so na motko ye na ngati. Ada sko na je reviens makamba au sani président Ada Pena. Et lui ezate. Qu'est-ce que maintenant artiste comédien te? Ma question zotunanga kotika ba c'est trop dire nga linga lokuta mingi na kosa na passe. D'accord, bref, obima oui ou non. Te na bima dana comédien. Na bima dana comédien. Makasi. Pour être sincère. Pour Aza penza na Kinsey là. Oui. Anakin. Ouais. Mais tu as une relation soit amoureuse te. Tant que petit calos et zara relation amoureuse te zara juste le mot boisenga que le mot besala maiti kala pe bongo. Donc elle est exacte. Ta caméra na biso. Bravo yo. Arline lesbienne. Pardon. Lesbienne les sous. Ah na viengo li mibala théâtre na sesi na yesu na lesbienne. Te Arline lesbienne te. Et arrivé là pour ça la mambango peut-être va traka. Balinganga parce que ça moi je trouve ça normal mon temps na vie na hier. Bango balinga ça dépend de moi d'accepter ou non. Batala biso partout dans le monde. Je peux dire. Bon, c'est pas grave, chacun sa vie, on doit sa vie. Merci. Est-ce que les appels na film retourne à la génération ni oyo na kati ya comédie oyo impressionnant yo oyo pesa goût oyo senga ke na basi ah génération ebemi onde ba pesa nga goût benga pe nga na koma kwa bango te mais ba pesa goût ya ko sa théâtre ah ba ninga pe ba évoluer kitoko eza génération ni tani ni ba fini o ba bimaki la génération génération ni oh c'est plein dans le monde de théâtre na ba fille ba exil c'est là pauvre Masirika pauvre visa pauvre visa c'est ça bonne génération à YouTube Barça Annie te wana déjà ngada stepela diana na via déjà théâtre na zada na batu na stepela na bango donc on doit comprendre ka déjà théâtre on a linga na batu te oyo na focaliser na ouais impressionnant yo ouais impressionnant na ni na sera YouTube na zaki na été ou déjà na na batu o ba impressionner na kala mais surtout une question sur ya batu pas qu'on encore répondre mais ça na film roteto a film rote ba lengi ça na sera YouTube singa pe no vana ah sera YouTube bano pe ba bima mikolo na ko pesa ida ndetsa na YouTube talibe ah ndeti Diego
mignon autre journée na Congo les Zimbabwe ah ça me ça kitoko wana te inga wana Dani ngani ngaka Dani revient là les gars na chaîne biso bonesi biko na Congo les Zimbabwe mto ça me ça kitoko Diego mignon les gars chende na uti wa mto ça me ça kitoko siko et na sirage YouTube feni na pesa oku a pesa yo elengi abia fio vraiment super. Ko jouer na makambo nyonso. Moi je ne comprends pas les questions. Ko jouer ou bien na makambo ni. Ko jouer alors tout ça après. Ko jouer coquette. Et puis ces derniers temps mille esprits. Cardozo. Coquette c'est Cardozo. Félicitations aussi à Coquette, tout le monde a photo les autres, inga partout. Ex à Coquette, il va rouler là. C'est bien, ça va? Oui, ça va. Ça Coquette na Cardozo. Coquette na Cardozo, boss. Donc ça là nga boy na Davina P. Davina à quoi? Toi qui moi qui j'étais vers la fin à ce jeune abisso mais tout ça peine matanga les lopé papa quoi d'autres tika biso tout le monde peut sous mes condoléances na famille artistique maman zita tika biso le peut va faire phénomène poison et comme bien à quatre monde théâtre j'espère que Hollanda Congo si ba trop tal biso trop j'espère que émission papa Ibutupe aleke na rate ya chaîne abiso alors réclamer biki azana poison na nzoto ezana moto apesa ki mbote bi poison azwa ki na libosa bureau ya Belleville kuna to ebite lo poison na ba bino no boko tchana ba poison likambango eza malamu to mabe non eza mabe makasi parce que c'est la famille so bolingi buto longo bozwani bozwelo ta na place à Ibutu, au tigre la place à Ibutu jamais. Parce que surtout le poison, ils avaient poison solo. Parce que moi je connais Ibutu, na théâtre. Bonjour. Na tourna pe na Ibutu, na mon pe Ibutu à bonne santé, na mon pe Ibutu ta ngasa de rechita poison. Et mon na da so moni bo ça dit que to yebi pe to mon pe d'abatu ba tila poison, to yebi nde bazala. Et le quoi ça katiza te yebi ke Ibutu. Bo entre vous les artistes vous comprenez bo yebi moto asala kiango. Na moto asala kiango na nga pena na ebité mais eza onka ba comédien eza banani sous parce que entre nous on s'aime pas on est au bombaté ou au tenir un regard ça na ngach ke yi on s'aime pas ngana ko fa na yo boye na télémilé que oza capacité poser mutu nsubo tonginga yo qu'est-ce qui manque le ba pese lo mo glisser na kati. Pour cela, on a théâtre, on a un camarade. On a un vrai théâtre. On a un vrai théâtre. On a clair, on a la caméra, on a un vrai théâtre. So, on a un collègue. Moi, je attends qu'on partage ces Cardozo. La donne, on a les camarade. Donc nous avons un camarade Aïda Amuto tout sur la moi trop nous qui camarade c'est une sœur en fait mais nous avons un camarade na théâtre à part grâce nda comment est marié oh grâce pour la théâtre mbala linga soute wana ndeko nanga ba parents na ba yebi na china mambote. Voilà, merci Toko qui regarde l'actualité. J'espère que Jonathan ko Chilabiso ils ont marnote mais tous les canons après ça la bien a Chilabiso audio moko boyo circuler sur Ndekonabiso Jérémy Chabani de l'homme colo au communé ko circuler trop et tous on enregistre après. Katine Boyoki, Jérémy Lobi, ye belva mona kake si la bisala sala mamba malunga tekara yende mutasala mamba malunga. Mais bundi sata marina yozo bundi sakanga, bundi sata marina o akoyiko bimana mobile no papa Sami. Jérémy posa mutamno kotika mona défaut Katine Réaction na bongo.
réaction est normale. C'est normal parce qu'il n'a bien la monde qui réaction est normale. Vous avez ton soin Jérémy? Oui. C'est mon frère, c'est mon ami. Expliquez bien ce qui est Nikoto ngabe va sala banoni nango. On a bateau. Nyoso kombo na yazo ngaboye. Les kambo esi la te ko yoka dire mais zulu ba o ma kazo ba ona motima na epinza hein. Azaki bref pe azaki clair. C'est mon ami. Quand je dis c'est mon ami, c'est mon ami. Parce que le Cambo Belleville, le Cambo Belleville, na ma bête. Moi, je savais à l'obi bongo pour aniser na anglais ni germain le bel bongo. À l'obi te poiton à Belleville. Ande ko loba juste le Cambo quoi qu'il fallait loba. À l'obi pe aza clair na audio anande toujours yoka awa. Aza clair. Nga Belleville lukila nga problème pour na nini. Ceux qui ont beaucoup ça n'est problème et ça Marina là-bas. Vous avez ma beau randa chaka na lisambo li encore. Yanga ipenza muninga na ngai mwana mama. Alors ça na Marina là-bas pour Marina là-bas le ba cause pe mobali na et tout ça là. C'est ça ce qui Jérémy a lobi atongi te mabe siko ezani on a le baba comédien balinga na te parce que quand Jérémy andor le kana bata théâtre pe bata théâtre en banani. Dynastique. Dynastique, vous avez combien de personnes dans la base? 1000 esprits Cardozo. Yemoko Jérémy Chabani. Mabidi. Amina dans son père. Et Yenga. Vous avez 5 wana. 5. Autant là-bas, vous avez enregistré qui était? Na Fanny Katalé. Fanny Katalé. Na Laetitia. Na Gatouzo. Odiongo, enregistré, tout ça sur la moto. Enregistré sur le téléphone. Ah, mais téléphone a banni. Na yamba appel, na kati appel. Na bi tala moto azolo balangai sila koma koleka. Belleville. Appel on est non ndeni. Lobeta on non. Abandi boka ndenge ba makambo ute ko yenga o alongwe pa Belleville. Et arrivé ka zu appel. Tant azu appel moto wana lobi na yo tiki Belleville kanisi ndo ke pa sila bongo sila koma koleka Belleville. Bon to yi pa kati téléphone na ebisi bana maman ba fa ina bango. Bande ko na ye dynastie. Yeah. Utela nga muto nze bafano baleka makambebela mamabe. Baleka makambebela mamabe. Botala bakomeli abengi nga lobi na ke sila akomaka koleka Belleville ngona nga na ke kuna bango bazongisi. Bona ifuza Belleville te. Belleville. Il faut zaka emo Belleville mutazolo bana ba makambo yango na bazo. Wa Jérémy te. Wa Jérémy te. Wa bazaki ka. Réponse à Jérémy. Na tuki malembe penza. Pour que malembe. Tout à bazaki Jérémy, Cardozo, Aminata son père, Mabidi et Yenga. Bon, on dit ce qu'on va répondre. Et ça va gérer à nani? Eh ben j'ai Yemoko Belleville. Et quoi ça va gérer Yemoko Belleville? On a dynastique qui me bon. Ça la clé ya. Dynastique. Tant le bomba moi nani. Théâtre. Nani Jérémy mon ami a osé sa réponse. Pourquoi son y en a pas comme tu es mutaloba kiam? So mutu. Moi c'est mobile. Moi mobile bon nani. Bon ngani na benanga lesanga na. Eza nani zo bomba zo banga. Ya Arline wo la fille de Roy. Te lobeza nani. Pour tu es tu basi zo bima bige yenga. Zo bomba. Zo kola la nzoto buzo mi nini kana. Ah yenga. Yenga te yo fo yo loba. Mikolo te mais je suis vraiment triste, je suis Bon yenga bena ba ese. Ya elo est choqué nga sikoyo et cause à mutu nyonso nga na zabu na clair et cause à mutu nyonso mais yenga te mais cause à yana ngana te. Je suis vraiment choqué. Comment on a capacité ya quoi enregistrer mutu tozo kola la mutu te pourquoi où allons-nous toki wapi nga bomba na hypocrite so bat bolo bat ngalo eza nani eza yo yenan ye oh tu fais photo ana o ba chena portrait na tosi toti ko sa mambwana mais oza ba préfté arrêter ko te ki ko ba bongo te moni ndeto za la cha micro sa ndeto za la awa to yebani ngato na ko likambwana na sali analyse na ndenge na nga nzambe limbisa ngai na kantie ba mabe na kantie baninga msuba mabe menzoka ezali na mwa mobali nga kantie ba basi bakoma ki songi ya haut niveau munene mon ballon
Oh, amunene ko, amunene. Ozo bokola nzoto, ozo bokola makanicité. Boutika bongo za matata hein. Na za matata. Et nga arrêté. Ah la TV nga sona tan kombo na. Nga lobika aza munene. Pe baza comme babara 3. Jérémy et nga mabidi. À vous de décider. Tu vois, c'est ça. So odiongo bakindaki ba arisa kana idée ni ba moni moi malamu. Kasité non e batisi oza espion e. Pour prendre mon pesani. Bellevue ça peut ka mutulu kwa bino Bellevue on bobe miseke kulusu na ebate. C'est quoi le problème avec nous les artistes? Il y a le roi nga fungoli chaîne nga évoluer. Na ngo benga mino boya jouer. Bon manga pamba na zanzambe na bino comment? Je ne sais pas moi. Nazaka collègue na bino na évoluer ndé makambo yende. Oui, non mériter respect pour les entreprises nanga. Mais attends, nazanzambe te. Ofo bino wanda koya ko sara makambo nyonso na kombo Bellevue. Bolanda Bellevue ko bala bitinda ba ando tinda bino salabo non. Nga moi msa. Botika moi ça bata pema. Azana nini na nini na fungoli restaurant na fungoli roi le que tu panando fungoli nini na boza ta folande na musala travailler faut futa mambebele ando futa bino mbongo bosa musala te. Non. Pourquoi pas Jésus on est banéné à bazu yango to moni ba ese bazu yango. Ese bazu yango comment que pas mutu mo nene mto bimisi yango. Pas besoin audio ya 14 minutes. 14 minutes ba baksa sumususu. Ba ko baksa musu te poser akina question réponse. Pour nga on a posé question ah botala na bo pour ni o wana bimite bimika ba bon place sanjolo ba bon c'est na bande na audio wana te bol balaksa bino audio place bandi ke ya banjolo ba bon non pour to ki kombo si na écouter te pour kombo si les encadres mais bimite pour ani pour bakati audio pour ba voir ekoyokana voine ekoyokana mukol muto asale loko pasala ngo salité makelele makasi bon pour na audio. Pour moi, vous avez un tournage, puis notre téléphone, vous maquillez, il faut être professionnel. Là, non, là. Vous êtes faux, il y a une musique. Voilà, c'est pas bien vraiment le lot pour vendre la bourse dynastique, mais beaucoup de temps, beaucoup de bas le Jérémy Zama et les carrés bien, car on peut pas faire chier, on peut pas faire poison. Faut se protéger mon frère. Pour que toi bon on ndeni tout ça une équipe na biso équipe force tranquille na biso tout ça li pour le lot batwando de la Arline mutosa Jirimbo pour babaki Arline azarana ba chroniqueur Arline ndo sala mutu bongo atwa audio na ibino nde ba enregistrer ba tuté mais za kutu mutu to ko imaginer te au sali muninga bongo pourquoi au ti audio peut nous enregistrer aussi ce qu'on enregistrer ko pesa. Peut-être le lot va commettre tout le monde qui va te belé surtout bonne beaucoup quand on va gérer le mais maïna ba erreur parce que bio simbi c'est touche jour sunanda kunayo mutuma ko finga la patrona journaliste pe kaka ko finga yo pour venir ko benga bango ko sangisa bango bozana simbi c'est touche non e belo ko loba na sika simbi c'est touche nga Arlim nyoso yebi nga za hypocrite so zana ngati ça dépend de toi. Elle nous appelle Ninga Bakoni, Bakoni tu as bobenga ngaza kamana bongo nana camarade na nga bongo. Camarade na ndako kwa camarade na et arrivé que Jérimba yo tige ko pananga. Camarade na amour de la presse. Aye na ndako camarade ni Arline. Et arrivé que camarade na pe Jérémy Chabani batindele biso de outé pour te faire récupérer bilone pananga. Aye pananga sali 100K na TikTok. Ayepa nanga Kevin Sydney benga o mère ozap ngana na ndaku Jérémy kuta ozwa nini abikanga ekuna na oyele champagne na kangi Jérémy ça que Jérémy baba ina champagne to fungoli champagne vidéo e salama kaza champagne to c'est to fungoli mura sikoto zo eto ba to chamura poani ngaza hypocrite tant na telemela Ronel na buzo bana yake akangisa mura na ndaku na telemela za clair ti siko ngala Ronel to solo lati na boa famille arrêté na za clair na hypocrite na Ronel abokolanga tu as collègue na yo Ronel atindelanga ba soda na kombo nanga elongo na kombo mura atindela na kombo nanga to solane ni mais réputation mutu benga bo bebisa c'est to linga ki to bebisa te ye moko ayebi pona ni réputation ndenge banga na yebi nanga te asa ni mambo ala te ah ya ngaza kana yete to tambo na partout to zaishita ba camarade mtatindenga na benga mura ye mo mtatindenga na benga mura
Bon, toi on a un sujet dans notre te toi na sujet nango te na lobby pe kaka étalé au PKT. po na linge pe na pe banda makambo de leka na loba te Ronel tokosola tim ko losenga excuse na oya sala Amani la baluna biyo to sengete ani na luna. Na mukania. Eza problème te. Mais ngana lobby abio za qualité. Zombe ko poussenga na place na ina kiti na upengwa. Oza ile robengwa te. Oza pe ile loba te. Oza te. Non pengwa. Eza pete. Non pengwa. Pengwa ko za ngote. Ronel te. To beto so batum so Ronel te. Oh, ya. Ronel anai. Mobali ko mosquitoko. To beto so c'est bon c'est que to longwe. Obini. Poser question na Ronel te. Abini baluna. Il pas solo ba batonga ko banga na ko lenga na mitsolo ko betenga so betenga président Bobo la mitso na bi respect. Ronel anani auti wa président ni nani abima na kupa nani Yanza na Marie-Hélène. OK il pas Marie-Hélène Natala Elise Bellevue à la groupe T aza chaîne YouTube aza na chaîne YouTube pour munyo sa yo tourner pa na e dès qu'il n'est pas Bellevue ba nous ko pas Bellevue. Mais quoi c'est ce qui était ma bio sala ngo sopa na les réseaux sociaux. Nangana sopa na. Non, c'est ce qui. Oh, yimo mtenga mi sopisa. Pour ça garder silence na balinga combattre pour na e. Ya garder silence te mo nga mi sopisa. Pour nga suna bike na sumbe na nganda place na vanda kimia. Oh Arline. Na peksa ki marambo. Oh Arline. Oh senga pardon te. Honnête tim ko lo senga pardon to kan. Yido sa ma bese skize. Yenda sa ma baila la police ne logo yim tabenga na téléphone. Abenga ngapwani. Botune so abenga ngapwani. Ngolo zo opportunité tu no benga Arline na téléphone pwani. To Arline tabenga ra. Ma bien comment déjà baluna na e tu n'as déjà ta dynastique na classe. Ya. Aboya openza et soit ka ya nga pena classe te talinga te ce qui est important Arline woko c'est moi. Woko c'est moi nga. Na rêve ba rêve ya na rêve ya ba ex no par hasard. Na rêve banani. Ba ex na. Na ba rêve ex na nga Ronel Sani Ronel c'est master na nga. Tondo marché. Ouais ba vie hein. Mamnyo so bonne. Oui va. Kama na yo no mona na Ronel te. Oui va vie. Yo no mona na Ronel te. Les camarades ya bo mwana tango mosusu. Ya mo moyena sopa ezate. Mais ya on a lobini ka to sola ti ko ma vie ne penza. Na yebiti. Po pa ebianga. Po so leki na TV oloba mamusu eza solo. Nde pa ebi alino oloba mamba solo. Te bomba. Non oloba ta. Abi non oloba nga. Eza choka maman oloba. Abi non oloba l'autre. Comment ça choka. Na bateli. Bateli ya camarade ya bo mwana. C'est mon ami, c'est ex ami en fait. Mais au société ndete. Te dans société. Non ça non ça la hypocrisie on a dit. Muto bomele moto belle vie. Ta uya tindelinga biso to funde na auditora. Kanga la murana to funda ipina. Belle vie muto boma moto wana. Ya kanti ya zana. Tout ce qui est to yo bomana pour rien. Et l'opé to lukato e bien monté. Ce qu'on bani pour na on a besoin publier Jérémy. Pas pas audio na. Mon frère, je t'aime beaucoup. Na considère que vous avez un copie belé na vie. Mais Yami Bali était ba copie na zo mbongo tout ça na copie na tout ça les logo boy tout pesi son marché pene Arline te que loco et pesi so tout équipe pesi. C'est mon grand frère que j'aime beaucoup mais je suis étonné pourquoi qu'il n'a pas une saleté au publier Jérémy aux Nini au menacer Jérémy pour na Nini. Pour Jérémy tu m'as amené banda au Simba te ou soit tant Jérémy azaki na chaîne ezoate ba sala elokote pour vidéo wana eloko wana audio wana ezekala ba Monique dynastie wana ezozwa yango wana Jérémy conseil na opesa o panza dynastie wana so panza ngote nyos 0 banda na 0 après comme na 1 o mutali boso chimtami bale po ya et nga tout ça na posta no parce que babi yo mutozwa ki audio wana otinda kango ali asiliki penza mabezo boucheka asiliki qui penza passe mais courage Jonathan Bendarlin tala caméra na biso ali biso ezana actrice ou artiste nini oyo ashoka yo Ronel Kosi nani Ronel Kosi Ronel osala alini likamuni o osala soza boyo kana
Ah ouais, on les maman, on les papa, tout ce qui n'a Ronel cause. Na leli cosité. Na biga yem ta choquant pour ngape na ko choquer kaka. Mais na choquer na ndema bete pour ndeza toujours bomba na makasi. Et comme agozu moi li kwanza no kuna moi poison na moi vite fait. Oh Arline na ye mambo na te. Nga lobino ka to solo la raté. Yo viens on lever ka Viens ngula nani. Ero ya yi Ronel. Ata kusuna bakala na ye on ne sait jamais. Na ilelote. C'est ça. Non, on va bilou mamno ça qui toko. Garçon Paris Ronel bien mamno ça qui toko. C'est bon père dans la prompte. Bon. Ngaye. Le que tu veux que le monsieur t'a fait Arline là, je suis comme Naye bisa wala français maté quitté zonge vanzi. tout baba, toi la maman Zita, l'autre les a vu mon tuet, on la papa Kwedi, babi pembe mas d'appel là Koufi. Tout ça me la case, mais ma papa m'a caillé peu poison pour liango puis on va poison. Ah là là, c'est formidable. Merci aussi quelques dédicaces, message n'a pas tout au balinga kayo. Mais ngaza bochampe, on est la ko choqué au té boele, lo té boele pe chikichate, lo té bochase. Quelques messages na bataillon na Congo Ziba, passage na yo. Rozobanga na pa mais il y a rien de grave. Je salue tout le monde, na salue ba fan na nganya so balinga Arline Woko. Na pesi bino sombote bole ki tellement ebelé moi otanga ba kombe belé zate. Na pesi famille na ngambote et pourquoi pas là où repose la confiance de Arline Woko. Donc je te salue mon homme. Na pesi pembote. Vous avez un nom. Ya, bino poni mo benata vie na ngai. Pardon, avec ma kabebele. OK. Garçon Paris, l'homme plus l'argent. Je te salue. Donc, babi, que tu m'en balances un bon mot na photo na garçon Paris. Ana mbongo dès que nous no au stipulano. Nga ça 500. Nga ça 500 zoraté. Il a tenu nga ça 500. Garçon Paris. Garçon Paris. Garçon Paris nga ça ni on a te. Kabati. Pardon malembe kabati. Comment garçon Paris? Il on a te. Yayote, pardon. Bon, évitez, garçon. Yayote, s'il te plaît. Ah, prompte. Bon, couteau qui toque, quoi, ça qu'on a promis l'autre. Vous avez décidé. Oh, aux a bien. Merci Nayo, garçon Paris, la pêche au Pembo de Biscozali. Et ça a bien sogi. On a vu ce qui peut garçon Paris à Ngana et Bité. Merci, la garçon Paris. J'espère que l'homme nous reste bien. Vous restez bien, l'homme. Bien. Merci na garçon Paris, na pêche c'est les questions rêve na bango tout. Ngayo na vandi awa na pêche mboto aussi qui n'a pas pour le fiki pour FBT Misalande. Il y a Yvette Elissi qui Nicki Minaj à Paris, Gisèle Tati Maman Versace aussi qui n'a pas joueur tout bolinga rabiso quelques dédicaces na ba tuayo pe balinga rayo. Oh pourquoi pas ma maman chérie Mimanzao. Maminzao donc Maminzao wabi wana maman pesa arène batolé belé cause a décidé na émission parce que ils en ont cas bien pour na lobby ka bola na lobby ma bête donc na pesi mbote na famille na mobi ba Perrine Léa pourquoi pas Olga Musungu Florida Musungu je te salue déjà les kinanga et Gérance joyeux anniversaire à toi Intelo famille je vous aime beaucoup maman nangaye ba postenga Jérémy je te fais des gros bisous je t'aime beaucoup mon ami courage force garçon de Paris kakapo naza ba pasi penza garçon de Paris soka pesi et vous allez bien soka pesi la ligne on se dirait à 1 heure de temps on peut ça on se connaît na confiance na on se connaît merci na notre bolinga le quelque chose déjà le mois prochain naza na Jobo wana pona bana tu ya Jobo naza na ba boss tu ya Jobo on va pour ça ba yebayo ba sala combo parce que na rozala wana et puis dans à Dubaï et à Manengumba naza Dubaï pour 5 jours et puis dans les États-Unis et puis Paris après na Autriche ba tout bolinga le quelque chose ngapena linga rabino bo compter toujours ko linga chaîne biso Congo Ziba et pesa kaka passe nana po ma calendrier te pe pro ma visa tenzambe o asala ni maka le rêve na ba retour na zaka rêve penza oh divine pour tout les mots là c'est bien aïe 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 va te ba faire na yo on sait ngara ke bochampe Yona Ronald c'est ton frère. Non c'est le Rwanate. Même divine pour ta paye c'est ngana ça côté le Rwanate. Musko tande nga peso ba cop yo côté Jérémy Poani. Oh, c'est ngate nkombo yenga. Na biga za munene.
Parce que bazar à 3. C'est à vous de voir. Mais namour Oui. Yo poza no za libre ya aussi comme moto yo lingi ya. C'est pesé yanga ebité mais na baza misatu ba. Bona sela ke portrait wana. Imelo kwa na yana kosote lukanza be mutu ana linga kote kangisa e porter plainte. Non kitoko baselo so kitoko. Kitoko e bola biso zo basalo un truc de ouf. Kitoko penza. Merci Nabino, merci Nayo. Merci beaucoup. Tole la lelo pa ko di biso tu wana atterrissage forcé lo bina kati ya RTNC na oya penza. Mbatu ba ku fi défendre eto les choses oya ti ponani. No bina yana na mona mutu. Nazo ya lo. Na ipesa sapato abatu. Kevin ibuta bi sapato abatu. Sapato ozwa ki pesa sapato na yaza pesa sapato. Gato yebisa Kevin Tiner sapato. Kevin yo penza luko réputation zo beba. Na suki wana. Bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.